donc ils ont G ya ba Rwandais donc bazo changer ba système ya bango ya lobby ya bombe wana esimbité ils a bango ba Rwandais de passer les wana pour na sabotage ba ko c'est le gouvernement ya Congo mutu bazo sala biloko wana o ngai na constater ba Rwandais o baza na kati ya terrain baza ko appuyer nanga lokola ba moni que sanction na bango dans peu d'état ba ba kata yango balingi ba créer loko moko pour ba simisa gouvernement ya Congo touche ou deuxième volet na koloba les api ba simisa nanga touche pour nanga makambo o sala ayebi yango ti bakangi Goma ti bakangi Bukavu na ba bukananga ana ayebi que Tshisekedi a fort peut-être ayebi que na voie diplomatique a gagner mais sur 100% na ko pesa 70% a gagner pour condamner Rwanda donc dimaka te que ba condamner Rwanda ba condamner Rwanda puis ba yebi ba soda na ba bima sans condition pour na Rwanda ko na RDC. Première maison na ba accord oyo banda ko signer na temps Kabila les pères ya na mona na ye zomona mais Kabila les pères aya ko balukela bango mais Kabila mona aka o confirmer yango Singles ko Tshisekedi pe aya ko landa nzela wana Tshisekedi aboyini ko landa nzela wana ya ba accord wana eza Rwanda na ba fox obscure ya na sima na ye ba fox obscure wana to tshami ya ba occidentaux to ke na Rwanda Rwanda sana makasi wa bona Rwanda quelque ba infiltré ba na kata kinga kati elo mo fuba kanga yango Kabila na ba bien belé fuba kanga ba bien Kabila po ba bien Kabila na yango esala kilelo Kabila tcha ba makiyele pe libanda po mbongo yibima na kati ya Congo et rejoindre babilo Kabila bilo mo biso na kukuta na Tshisekedi ba pourquoi ba bien Kabila ko kanga ba Olive Lembi ko kanga ba Janet wana ba Shadari ba tonu so sala ba réunion wana ba obemina ko na okamande Tshisekedi opesa ba laisser aller ma pate ko na ngote menda za ko lo ba pate ko de sala ou RRT ke nanga azana ba Rwandais ba tuna ba nga question moko na sima nanga banani baza kuna nanga eloko nini boyokani na bato wana baza na sima na yo po oya na bango tiki tasa promettre bango nini asanga réponse so peur de Tshisekedi. Et de vous retrouver, très cher abonné, Toussaint Langue officiel depuis les États-Unis. Nous sommes ici avec un frère avec qui nous allons faire une petite analyse. Comme vous le savez, pour instaurer un système Erosa, la mob analyse concernant la situation politique Yambo Cannabis RD Congo. Comme vous le savez, nous sommes agressés depuis un certain temps par le rebelle M23, ici qui est l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo du Corneille Nanga. Nous allons découvrir Blanchard, qui a zappé Moutou à l'Andaramakambou Yambo Kadepri, et pour mettre solo, moi, analyse concernant ma caméra de Kabunande Boboni. Molobeli kitoko oza parmi bateau pe to mona ngeno yebi makambo ko langela makambo parce que situation ezoleka na STR du Congo okolo bani par rapport nango to vandaka depuis le moins 3 semaines to kolo ba nord na sud couvre presque une grande partie zana maboka ba ngona. OK situation na ici ce Congolais allé aza concerné eza makambo eza etali Tshisekedi etali mboko te eza makambo etali mutu nyonso oyo nyonso na sang congolais en tout cas situation wana ezo concerné pas même un Congolais mais na remarqué pe surtout na mboka Angola na bangolais mosusu baza pe touché pour la situation à est wana sikoyo lobby tomoni po baosala nde bakangaki Goma Corneille Nangaa asali meeting na stade de l'unité et les gars qui bien mais lobby malheureusement tant qu'il a place l'indépendance na Bukavu ko sala meeting après wana bombe explosé qui va kufi ko bani par rapport na bon par là na meki pour landela yango lenda landela ba information na qui on a dévolé volé mususu c'est comme si ba Rwandais o baza na kati ya terrain baza ko appuyer nanga lokola bamoni que sanction na bango dans peu d'état balingi bakata yango balingi ba créer loko moko pour ba simisa gouvernement ya Congo touche ou deuxième volet na koloba
eza pe basimisa nanga touche pour nanga makambo osala ayebi yango te. Donc ezaka ba jeu ya ba Rwandais. Donc bazo changer ba système ya bango ya lobby ya bombe wana esimbi te. Eza bango ba Rwandais basali jeu wana. Pour na sabotage bakosela gouvernement ya Congo mutu bazo sala biloko wana. O ngai na constater ki yango. Siko depuis makambo ebandi bamandi kanet baje babunagana wana itomba déjà le papier de 2 ans les abo là pi ba progresser ti bakangi ba côté no so bakangi wana on reprocher na gouvernement biso par rapport pour na ko reprocher tous un leader mon na Congo a fort jusque là na comprendre baté belé non to comprendre vision ya président de la République Tshisekedi te. Na otu kolanda ye na union sacrée makam o Tshisekedi alobi eza fort elo mo na retena ki Tshisekedi alobi o ba osana esa illusion mais zo linga comme réalité mais alobi au plus grand jamais comme réalité donc maloba ne s'appelle ça Tshisekedi alobi non na voie diplomatique tant alobi que illusion comme réalité te aibi bisika telemi. Donc ti bakangi Goma, ti bakangi Bukavu, na babukana ngana, nayebi ki Tshisekedi a fort. Peut-être aibi ki na voie diplomatique a gagner. Mais sur 100% na kopé c'est 70% a gagner pour condamner Rwanda. Donc dimaka te ke ba condamner Rwanda, ba condamner Rwanda. Et puis bayebi si ba soda nae, ba bima sans condition. Zomona, M60 a deux volets. Premier volet qui est diplomatique, deuxième volet alors qui rêve ndoté comme jamais réalité. Ce qui premier volet simbité, c'est que ok on a deuxième volet pour comme réalité. Donc qu'est-ce qui fait qu'une petite nation comme le Rwanda va menacer une grande nation sinon là c'est qui voit et qui Rwanda na monnaie ne sont en termes de superficie va menacer biso le quoi na facilité une grande nation le quoi Congo boezana ezana armée ezana ni ba na facilité ba kanga elo ni ça ba kanga oza payé placé pour répondre parce que le problème il y a est ya Congo sur landi ba papa na biso ba Lumumba ba Mobutu ba yebaki lisolo mais ba Tshisekedi dans les pères ba yebaki lisolo même Tshisekedi ya mwana ayebi yango eza histoire moko eza ya lelo te eza problème moko eza ya lelo te mais le col est un problème il y a ta ou pourtant on doit que na batam Mobutu na batin ya ba câble les pères en tout cas moi tu sais kolandela ma politique te mais ndenge mokilongi ko kende biso no soto mo tcha tobunda na premièrement na Rwanda te tobunda na Rwanda ko bunda na RDC te première maison na ba accord oyo banda ko signame na temps Kabila les pères ya na mona na ye ozomona mais Kabila les pères ayako balukela bango mais Kabila mwana aka o confirmer yango isingles ko Tshisekedi pe ayako landa nzela wana Tshisekedi aboyini olanda nzela wana ya ba accord bo ba accord wana eza Rwanda na ba fox obscure yana sima na ye ba fox obscure wana to tshami ya ba occidentaux to ke na Rwanda Rwanda sana makasi wa buna RDC Rwanda za aza makasi ta moketa wa buna RDC na taka ya Tshisekedi et puis là on a déjà moi parenthèse notre bundité jusque là notre bundité jusque là Juto banda bitumba et ça la grave il y a un moni ba président quelques présidents il y a Burundi na Denis Sassou Nguesso balobi to éviter eloko oyo pour guerre oyo ekoma régionalité pour toucher yango wana jour RDC a quoi attaquer Rwanda et comme guerre régionale ozomona mais ce qui le lot toujours ba Rwanda un petit a menacer Congo te yana masolo ezobeta manano ndeto landela makambo ezobeta manano to ke non na voie diplomatique pour jour eko enflammé pour regretter et puis Rwanda ça atteint na mokili ozomona mais bato wana nyonso bayebi ke jour RDC akotalisa manduki Rwanda elimo na mokili mais ndeto ke non na voie diplomatique boy si est certain to gagner et ça suivre ba Congolais se passer za mboka na biso alors
Corneille Nanga, oui, a utilisé, a maman au salaté, mais na oyoka ko lobabi que non, bango bazaki na position na bango. Le que c'est bango kanda, tant que chef de l'État le dit qui est celui qui va m'empêcher moi, les garants de la nation, de changer cette constitution. Le que c'est bango kanda moi le roi notre chef de l'État comment il a idée mon robot, il a rechanger, tant qu'on changer constitution nous c'est comme à zéro pour à s'accaparer na pouvoir ou bien les plus grands pays. Il y a ce que belé balati sécurité na coopérative sécurité. Na meka Hollanda ndeko journaliste mo pasteur Guilé alors Tshisekedi dans la mission. Ngai mo pe na analyse Tshisekedi dans la mission. Aza na mission. Tshisekedi a kovanda ba 40 ba 30 na pouvoir de. Mais tu toi libanda ana ba Angola, tu na posa constitution na échachane. Constitution eza na buzoba ya makasi. Ka constitution na mtepesi ba nanga ba pouvoir ba tcha ba makelele wana. Constitution pesi ba te belé ba aval. Pour bâtir ba makelele wana. Zomona. Pour nga en degré ou en force. Il faut pas changer la constitution. Et puis je vais changer la constitution na to mona so ba dérangement. Batala bazizeni na bango ba sala wana. Nanga awsuka kana ngoma ka pesa suki wana. Na ndimit pete ki ne to kote na ba max o to ko ka super makelele wana na ndimela ngai. Bananga na bazama azana force te. Azana force te. Max yango to koto mona kotana no setika na ngoni. Tshisekedi na lobelne landa ki jour à 25 union sacrée. A fort. A eu place à Telemi. Mais quand on a dit que ndeto zaboye même na cabinet ya président et Félix Tshisekedi batu na biso bazali. Même na gouvernement batu na biso bazali. Rolo bani. Bon, na politique ils ont la manière na muto alobela ndenge na epona ko intimider adversaire. Tozaki na 1+4 et tozaki na gouvernement ya benga cash. Cash na FCC. Na FCC bazaka na ba institution tout. Tshisekedi na même on a système ya déboulonnage. Bozomona bazala kuta ba institution tout ba déboulonna bango. Bon même moko bien mi balé ba na kati ya bureau et ça l'année. Bozanga na ba institution nyonso ba déboulonner bino, ba déboulonner et puis bo kimi bino so na ba benga na été Kabila ba benga na même ba Moïse na benga na bon mo ba kima même bato o yozolo bana bazana na nini na bureau ya Félix ya Fachi ceux qui a solo baza ba kima bon mo boye nanga lobake ya kima parce que nde ba salara ba corps na bango président Tshisekedi président sortant ex-président Toloba Kabila yé président Seni ba salara corps que ba ko protéger aux na garde na ba protéger président ex-président Joseph Kabila et puis ba carré miné ba protéger si bitima tant makamesili président Tshisekedi a joué fonction andiko sala a joué carré miné na boteli a pesa bande ko yango pelinde so ko agresser la sécurité telinde zo sala que il n'y a pas que les exilés dans ce moment sale. Première chose, c'est que tu n'as pas un beau lac sabiso, beau lac sanga, bref, il y a encore tout ça dans la vie. Si le auto, si le lot, tout en a pas tout le monde va preuve. De ce moment, il y a un le quota. Deuxième, premier exemple, c'est notre collègue. Même si bah encore tout ça là, ce qui est d'abord le là-bas, on va pas n'anga, ça la bien. Et d'abord l'intérêt du peuple. Il faut baluker la bango. Kabila le père peut être capable de baluker la bandele. Boso baluker la nanga, bozana ba politique na mino salité. Il faut baluker la bino, ça la bien. Andi va bien que carré minier na président de Tshisekedi la personne carré minier za ya muto morotin. So la personne de on a exception de on est Tshisekedi la personne carré minier. Ah ça biso pour sauter une société Tshisekedi la personne bande on est ba carré minier. So les apprendre ba carré minier à botola bango. Ça la bien. Basa kandi baza. Si vous avez les okende, le que le président Tshisekedi la salle bien, avocat bakore disent que non, ils arrivent devant son président Égypte, président Yambo comment battant qui on a bazalaki ba vanda bango nyonso, ba sala bakor parce que les alaki à lobby clair que non, yem tatia président Fachi, président Fachi a soraté à conscience kazali, yango yé le bail de cette mois bi porte ngamona na projet pour on a facile à moi y pona. Siko yé na meka kolanda. Ay ba lobby que mandé pas na yé. Fayulu mtaganyaka. Mais ça qui est trop dur envers Bangama. Bon,
na koloba boye nanga ya sentiment mte lobisa Tshisekedi akenda na ba preuve na ye zoka sauf Fayulu yo ganyaka il fallait oya na ba preuve si vous tant obeta nanga le solo que Fayulu a ganyaka mais lakisa pe keloko ke Fayulu a ganyaka faut Tshisekedi aka na ba preuve na ye ki ngai mutu na gagné ba élection cour constitutionnel pe a tranché parce que le loi yebisanga ke Fayulu a gagné na modèle nini pour Tshisekedi azalaka na ba PV na ye azalaka na ba preuve na ye ceux qui ont gagné ba élection et puis ndeto landela pe politique yango au moins soka Fayulu a gagnyaka anga prêter serment de Tshisekedi da papa prêter serment so Fayulu a prêter serment te ayebi ke na pola ba o ganganga ayebi ke sona meko sala ka erreur na salaka o erreur na meko sala ka erreur na prêter serment ba oza nanga Tshisekedi aka na ba preuve na ye elle a prévenu que c'est moi qui a gagné les élections elle n'a pas prévenu yo Fayulu yo lobi ke oza président il y a kana ba preuve ti lelo tout le monde a preuve est-ce que on a le lozo c'est ce qui Fayulu a gagné sur les ce que ba preuve que Fayulu a gagné elle n'a pas PV ba moto dit que Tshisekedi il va pouvoir abattre siko likanisi o mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azui ya kotendre mais envers ba ndeko opposition pour lancer la gouvernement large national kanisana mona likanisi na malé notala Tshisekedi en soi amta mabete alinga ba travailler na cash alaksa bolingo na ye na cash politesse komaka o to tia yango wana acha na otala Tshisekedi boy ani na kimite ya mabete envers ba congolais ana mute ya mabete Tshisekedi baza mute ya mabete ko luka pe asala makamna gagner mbongo ti ozolanda na landela tata na très bien monsieur Tshisekedi et monsieur Félix Tshisekedi na katine anya kimite ya mabete pour l'anglais il bien et ça il bien ndenga attendre le boko n'est pas en opposition et ça normal kuna na moni honorable Moji Toza d'accord honorable Martin Fayulu abi yeba makama ba je wana ya kotango te yeti loza la ka président il ba yibeka ba voler ka victoire là bon si on landé pe le solongo bien né kenel kambo va ba congolais et ça ba congolais Monsieur toi congolais de père et de mère. Bon, Fayulu a congolais. Bon, na biso to botem na ba Congo na. Molobele, omolele lo somme to lobele lo ke Blanchard a congolais. Na moni lo ko répéter première fois, deuxième fois, troisième fois, na approuvé. Voilà la preuve. Fayulu tile lo approuvé. De lo ko approuvé. Ti na va na a congolais. Pour le reste de qui est le bon, molobeli ne te va ne aza congolais te première fois que tu as mais deuxième fois au c'est mais le comme il faut nager na l'action na place na botama netinga ne et grandi na matete et puis pas na biso ya mona ti le pas biso ya ali père akufa mère ali batata mosi ba ali ba noko ba ali ba cousin donc na ba cousin partout Zolanda oya botama na bandunité province ya ba maître d'équipe ba etuna ya makambo sunto kolo bango teki yo to tshaba ki komate ba yebisa ilakisa biso bisiko botama et puis mutu pa bengi Fayulu azate na meka pe kolanda bato ya ensemble biso to ozala tete ba na bengi bino balobi gouvernement d'union nationale ba osala ezaya ba vrai ba congolais est-ce que bino na ensemble ba vrai ba congolais ba vrai ba congolais ta Fayulu a vrai congolais ta ce que tous on appelle en Angola ba frère congolais qui frère congolais to vana na mboka to botama to kola to moni président Mobutu a régné accueilli Muzaye aye aya na JKK Joseph Kabila le va au moins na ba vrai congolais ka auto tout ça ba na otanga ba lambert mende JKK zaga na aye ba vraiment politique ce sont ka ba vrai congolais ande ba pouiller pendant 18 ans pour que makambo to ko mona comme lelo ba vrai congolais d'autres ba vrai congolais na ba na intérêt na ba ba na intérêt na ba politique pesa monde intérêt na mutema mon intérêt mais siko mboke ekende bon na moment na balandaka ba intérêt na ba zomona bazala pe na iloko loba te po azaki soutenir na ba occidentaux au côté les melende ni so telemeli asalo ba buzo bazala osala bato occidentaux ba condamner été siko ya mo sala ka litia politique te il faut to longwa na régime oyo
tout comme un régime, régime où comme il y a Tshisekedi, il y a des pères et des mères. Aux hommes de slogan où des pères et des mères. Il y a un autre linga et le Kouana est s'impliquer que pouvoir nous sur le Congo ils ont des pères et des mères. Mais il y a des gens qui disent que bah vrai congolais bon boko ça malamu eloko malamu te pona mboka bah vrai congolais bango mo bazana ba ye bazala ko yiba po congolais to zana bolingo te même bolingo nation to mona oke bwende ko boke to juste pas mboka kati. So olandeli histoire ya Bokechu et comme business na même na kati na asala ne cop malgré azoy baté aza ko misali mais comme na cop na awoma vivre pour Bokechu na poto so tout bato yebisa o asala raté ana copité cop na comme ba biloko na commencer ba aventure na a commencer à vivre ba futela kai yango bo mais kati na ayebi ke makambo na osala mabe lokola moto no sa se donner na mbongo musala ezate ya se donner na kopo wana yango tikala na kopo wana ya buzoba osala mais un jour a regretter eloko wana rattrapa main bana ozolanda ya rattrapa main bana lelo komba ya Mobutu ezaka sali na kolinga ki famille Mobutu mogo a postuler ba voter et la passe tout ça se souvenir na papa na sala lelo Kabila lelo malgré tout ki oyo Kabila père a beauté été mo Kabila lelo so été na élection présidentielle to voter on mona que Kabila kanambe oyo réception buzobazo mais le Tshisekedi lelo ceux qui bazana ba pouvoir d'autre part père na bango babo o Bokechu ba osala na même bana ba sali na kombo ya papa na bango na ba buzoba oyo ya osala wana ya zoela mbongo mazoyi ba lobité futur azoye ba yango te kombo elandaka de génération en génération même lelo etamboli na yo so etamboli bien bon on a ba descendance na nyonso ba otambola bien. Yeah, alors Ndeko Blanchard et là on est toujours tenté pour ça la boza plein boulot tu as pied levé les hommes tout landela maramboka so là il y a qu'est-ce que les présidents Fati depuis qu'il est au pouvoir déjà 7 ans je crois que 7 ans à Bandambo a fait des congrès pour que le peuple congolais va se préparer que non depuis congolais mon président des pères des mères pour aujourd'hui pour venir sur la base qui a pas posé Laurent Désiré Mobutu aussi on disait qu'il est un centrafricain qu'est-ce qu'il a fait des congrès pour que la population paye bon bateau mingi baza comment dirais-je komeka koloba mama be ya Tshisekedi po ba comprendre mboka Kongo bisiki otité zo ka toi na bino na bangola beli kembeza makasi mo jamais au peuple angolais ne jamais même ba réseaux sociaux ils ont respect et le ça la peuple congolais bon ya mona libomo mais ngati na boto boton to yeba miketo ka ba éthiopien ba kimara nzala meto ka ba kufa te d'autre part mutawata libomo mais Tshisekedi azolinga obongisa libomo te Tshisekedi azolinga obongisa libomo ezala ya libela de génération à génération ba ino na succès ozomona aba ino na succès mutwana ande on ngai te na lia na ngambongo na été peut-être pe un jour na otikala ngape olia na ngambongo na été mais ko perdre mutu ko la Tshisekedi na combat oya za nango soka to perdre tiezoya Congo e bongate lelo moi crédibilité ba Congo ba di kozonga pour na Tshisekedi lelo partout monde ba komo lobela Congo pour na Tshisekedi na ba réunion ya oyezala ki Kabila fils ba tumusu ba ko représenter biso mais lelo ba komo lelo congolais mo ko mi représenter zomona d'autre part eloko wana na part nanga et ça l'a déjà bien même si tu en Angola lelo Tshisekedi a respecté na okama en Angola zolo ba maki ba congolais bo regretter so bo perdre mutaboya mais na kati ya Angola pour ni olo ba bongo aomo na kati na ye makama mnene ali mais so eza ko se réaliser te suite ya comment dirais-je ya makam oya yoko kuta na kati ya Congo zomona et ça la pour démarrer na ba projet za nango et simbate pour na makambo oyo kokuta katina so Ndeko Blanchard to voda ko chiter so zaki net yo saga net Ndeko Viki azana maeso président Kabila wa devant le président Tshisekedi plutôt excusez-moi la petite ligne wa lobaka le no ko sa président Tshisekedi en face na yo beaucoup na en tant que Congolais des pères et des mères en tant que Congolais des pères et des mères ce qui n'a coûté na monsieur Félix Tshisekedi
Et là on a quoi ça est à comment dire surtout on va laisser aller à tout moi laisser aller moi l'enterre voilà surtout bato quoi bato Kabila baolo ba muso bato moi laisser aller ezala trop Kabila babilo on est na kati ya Congo na bo kanga bo bato ne tout le monde na ba réseaux sociaux que ba Rwandais quelque ba infiltré ba na kati kinga kati elo on fuba kanga yango Kabila na ba bien belé fuba kanga ba bien Kabila po ba bien Kabila na yango et ça la kilelo Kabila tia makiyele pe libanda po mbongo yibima na kati ya Congo et rejoindre babilo Kabila bilo mo biso na kukuta na Tshisekedi pourquoi ba bien Kabila ko kanga ba Olive Lembi ko kanga ba Janet wana ba Shadari ba tonu so sala ba réunion ba obemina ko na okama de tsirido pesa ba laisser aller ma pati ko na ngote menda za ko lo ba pati ko ya te Tshisekedi ba tumo ba ko ba perdre wana nyonso na te na habiter sur le message particulier un peuple congolais scagno soit jamais à travers le monde par rapport à la situation tout bon quand ils traversé depuis tout ça erreur te souvent na Angola mais ba mitolo na se kundama na Congo to yebi netinga na mieba na ngaite so na ozonga Congo na polo beza ya Nzambe zoka mais Congo na biso to landela yango le désir près du cœur donc Congo na biso beza na mutema to landela yango du 1er au 30 et puis to sembela na pona Congo bayaya bandeko bandeko na mibali ya basi partout aux arts ce beau perdre Tshisekedi premier mandat Tshisekedi nazala te deuxième mandat Tshisekedi nazala te na vanda na ngana Angola nasala mo ba faire na nga ya mike puis na ngekoma awa mais ce beau perdre Tshisekedi botikali ba esclave ya vie na bino mo batiye zo ya boza na sima ya papa wana bo soutenir ye bosala route RRT ke nanga azana ba Rwandais batune ba question moko na sima nanga banani baza kuna nanga eloko nini boyokani na bato wana baza na sima na yo po oya na bango tiki Kinshasa promettre bango nini asanga réponse so bo perdre Tshisekedi bo maza na Kinshasa ba mbwa na ba nyon basila bo le ba puku turo pour ne ba la bino deuxième version bo lela pour soutenir Tata. Merci. Soutenir. Merci moi Bambote. Bambote non yo. Na visite yo talanga na boulot na boulot Bambote non yo, Bambote ya cameraman. Vicky photo. Le beau repeli moto nazomona Bambote mingi na peuple congolais kaka. Merci beaucoup. Nous avons essayé de faire la kanga pour la zoom comme ça. Merci. Merci la Vicky. Merci na bande kotu banda biso na tous les officiels. Vous abonnez massivement à la chaîne Abisso. Check.